Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia ya Nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois fidèle abonné na biso ya Océan du Congo. Bon continuez vraiment à s'abonner massivement à la chaîne de Bina Libération. Beaucoup zalaka bongo décité pe matondo ekomela bilo banso bozoka libako ya ko like émission ko partager ko tia ba suggestion ba j'aime pe ba commentaire pe ko tala yango du début jusqu'à la fin tika Nzambe ya mpongo tolendo abatela bino banso bisike zo mbino vraiment na passe na motema na banzete bandeko bangai penza ba yebi ete sango ya mawebeti lisusu na porte na ngai malgré naza convalescente maman na ngai auti bongo kotika biso vraiment lobi moleki ndenge tokolo babonzo toleza na morgue na mbandaka ata ko passe ezali yango nde toyeto analyser ensemble l'émission tolobela mboka Congo kasi tozali penza la matanga oyo frappé biso penza pamba te totikali maboko pamba kasi lokola Nzamba zali ende kolo ya liwa nde bomoni nazwi mwa makasi ya kotelema kasi soki ezalaki kala bomoto la kotelema te pe lokola Congo ezali bobe na posa na ngai te molobeli yango atelema mpona kolobala mayemanso mali koleka nde bomoni ete na tiki bandeko bakolela ngai na lobi na ya liboso na bilo etando eke po ete to analyser ensemble yakola libota na ngai pe na lobi bandeko nyonso ya libota na ngai bipai bali na mbandaka partout dans le monde courage Nzambe abatela yende kolo ya liwa yenda yebaki pourquoi mama ko kotika biso na tango oyo kasi biso ba oto tikali liwa ya mama ete ya biso esangisa libota to tambola lolenge malamu pamba te etike fole lempato biso ba oto tikali to yeba ko se soutenir pamba te moto akosimba biso oyo akokota likambo la biso ali lisusu te kasi Nzambe akokata likambo la biso pamba te bomoni océan ayi liboso na bino kasi akolela na yebi ete bandeko bakobenga bao basambela ka bakosambela pe ba oba encourager biso bakozala na biso elongo vraiment yako na libota na ngai pe pasi makasi penza ekosalanga me photo loba. Merci encore une fois la bino. Tout me ko analyser ensemble pambate a ezali siko to salaka éveil patriotique. Ezali siko to analyser ensemble, ezali siko to za ko conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser, ko longola peuple congolais la bolema, ko tia pole la moto ya ba kongomani, po ete batelema, bakata tina ya likambo la bango. Tolo ba makambo yo Kagame a tweeté 48 heures passées. Kagame, assassin de la République démocratique du Congo, un grand génocidaire, Oya Koboma Bato Akabi Este, Lolenge ya Lingi, a tweeté à lobi nini, a lobi et ali foti na yete, soki ya kozoma bele ya Congo, Nzamba kumba mapote tolobaki bo solo e kozala, to alina likambo ya madesu na mai, bato ya mabena basili ko bimate, po yambola tama ulamba madesu soko tchango na mai, okomona exercice wana. Cela veut dire bateki ya Congo balinanu, to koyeba bango ya mboto benga na bango en bloc, to pesa bango Bujumbura, place Otobongoseli Félix Tshilombo. Bandeko balandi, Kagame a tweeté, bomoni yango, alobi nini, foti ya liya yete, incapacité ya Tshilombo, azali na kati ya mboka, ako tambola, na tango ya ko tambola, atiki ekolo waye polele, siko bango basala nini. Bandeko langai, to répondre Kagame, to répondre Tshilombo, na tweet na ye moko. Kagame a expliqué bino lobi bo traité ngai tendeke boko traité ngai ezali faute ya Tshilombo. Pamba te soka azali mokonzi malamu esengela vanda la mboka atala makambo makoleka. Ya alingi ko tambola bipai na bipai, alingi kozala protocole, alingi kokanga ba photo, alingi lisusu azongisa Yesu na ekulusu. Cela veut dire la kami mabe. Pamba te Yesu sa sekwa kala. Bato bakenda ko tala ye, ba disciple bakutaka yete, bakutaka angelo. Mais combien plus fort assassin de la République démocratique du Congo accueilli ko lakisa na bino ete na eko kunda encore une fois vérité po ete ba Kongomani molimo ya Nzambe ezali ko na bilote boza ne veille ya conscience te o fomuki mbangu alite nango ya lobela ke kucha fololo paix à son âme atiki mabanga tata na ye na Belgique na atiki corps papa na Belgique aye na mabanga sali mozole oleki ata kotika fleur na mabanga mais yake kotika fleur na histoire oya yebite Kagame atomboli mongongo alobi siko ba Kongomani to analyser bino bolobi nini totika Congo etambo mabongo bayiba yango bakangaka ba Kongomani bakosaka baza ba rebelle ya zo tambola na ye pour que le sala défi po ebite Kagame akopesa elisusu maboko te ba Kongomani to analyser po etela koloba mingi te
na convalescente na liwa kasi mboka eza na besoin na biso to telema pour to éclairer opinion yango na ekoloba. Est-ce que yo na place no ko sala obungisi mama na okotema ne tando eke pona ko yakoloba tango na koloba boy, cela veut dire Dieu est grand. Tango a délivrance ya République démocratique du Congo komi pambate za bomoto te ya linde molimo ekotele misanga pona yako éveiller na yako éclairer pona bomoto na na capacité ko yakoloba pour o akufia za mama na ngai. Mais tala miracle nzambe akomisenga David alobi mwana kufi popola mabele tambola ponzeleza molai Congo ekobenga biso. Merci encore une fois bakambia la muka pour boyoki émission Océan de la presse. Unité, c'est notre force. Merci encore une fois la Fumuzitu. Tolobi les 13 tokotambola. Mais tokotambola ndenge nini. Yakola ki saba plein tokotambola ndenge nini. Pour Félix na Kabuya, babi bako contrecarrer biso. Pour totikeli bango les 6, ba boy ko sala. Balobi nyoso lamuka eko telema pona ko ganga pona Congo, bango bako telema pona ko boma. Siko ba Congo man. Celui qui tue par le paix périra par l'épée. Il faut te payer ça. Il de pèse na Félix monnaie à pièce na bango. Merci encore une fois. Ndenge palais du peuple ba soldat ba monaki comment peuple congolais qui na kanda. Merci encore une fois pour bino bokimaki na bembela biso bo salinde bo saki na rosité. To sito sopi pétrole. Alimete. To simbela maboko. Et popolo konde to okoluka. Mais place ezali to moni yango pour to pelisa. Mutu na mutazo mona pièce na ye. Alors mboso ozana droit ya kotika kiti o place ovandi poto ko benga na yo na makasi na ndenge moko comprendre. Parler du peuple wala biso peuple toko tomba yango parce que ça biloko mobutu c'est ko kongo ba to azabanga moto atonga ki parler du peuple akufi na Maroc tilelo ebembele zongité. Alors bino ba député boko jouir te. Élection à 2023 et kosala mate Félix. Kabila élection et kozalate. Kagame ba impérialiste, ba occidentaux élection na Congo et kozalate. Fayulu a kozala président de la République par force. Ce qui bobe un coup d'état to kosala yango. Ce qui bobe un rébellion to kosala yango. Mais à condition l'occupation et la République démocratique du Congo. Fayulu a organisé ba élection tango toko benga na bokipa. Parce que Kagame a défié biso encore pour la 1001e fois. On ne permet plus l'insulte à la République démocratique du Congo. Félix oso Zwimbongo. Denise mission na weza accomplir. Bokanga bisaka bokena malembe. Kapwepwe la muka batu basali matanga. Soni eboma kapwepwe akenda mobimba. Mais je ne pense pas Félix okolinga soni ba congolais ba déguerpir yo na ndengo yo moko comprendre o bengana Gisèle ezaki mukie donc mateki Gisèle na avion au rendre ridicule o ba congolais ba osalo aux amukie. Alors c'est le moment au Zwimbongo ebele au sali ma belle République démocratique du Congo au humilier biso encore davantage bateau bazelaki quelque chose et pas nao balobi peut-être au ko livrer Kabila peut-être au ko sala boy lelo bango moko conscience ezongi balobi ya solo nzamba boya ki ute bandeli. Alors na yo moko na tourner miso vers yo ozo mona ndeni ozo sala bien yo moko Félix bilan na osiko na Congo beaucoup ya bilaka na yo bacheli yo yango la roussa ko préparer ndenge ya sala yango na page asuka ya Biblia fali alobaki bako tia mwasi na ye na ketchup mais bachende yo na bilaka na yo. Parce que Congo mani nyoso soka sisi kotanga Bible atangaka erreur na yo ya bilaka oyo laki Congo tikino lelo okokisi ata moko te. Mais oyo accomplir ndongo lobaki ke tango ekoki o livrer Congo na maboko ya ba Rwandais. Okokisi ka eloko moko lobaki ozo sala ba action tango ekoki ya ba action fachi beton ba action na yo Congo yangwane kei miniembo ekenda lelo o démorceler estamboka fachi beton ba rebelle ba koti ba Congo mani ba repousser yo sepeli okanga ba congolais obomi 39 personnes fachi beton crash ya avion ya batu na yo ti lelo ba mona nakate fachi beton ba garde na yo ba kufa ti lelo olela bango te fachi beton ozongisi Kabila na pouvoir mais ne pense pas ba peuple wala ba kotika la béton te ba peuple ba komi peuple mabele
Congo mabele po mabele fo boto la bango kona mabele fo ça la bango makamba kitoko béton étouffé bango yango balongoli béton babi Congo mabele que vive président Eli que vive président Martin Fayulu Madidi que vive Fumuzitu Lamuka oye oye oye. Merci encore une fois na président Eli pour lobby il faut yoka peuple mutu nyonso ayokaka merci na yo parce que yokaka. C'est que bitumba otozo bunda. Il faut tout ça la stratégie tout na marche les 13. Tout changer d'identité s'il vous plaît. Peuple congolais, c'est le moment de se prendre en charge. Botika oko sa président il y a pesa bilo mandoki. Non, bande ko la biso à est. Tant ba moni ba policier, ba soldat, ba longoli ba sokoto, ba kimi po ba rebelle ba kota ki bango bazwa ki relève. Ba zui mandoki, ba beta ki yango pe ba repousser. Malgré mais merci encore une fois l'accès bino bilili bandeko ya est ba revendikaki problème na biso ezani tozo ki ma responsabilité na biso on libère pas un peuple se libère tout le monde a dit que Congo est en occupation ma obetakara tout le monde a dit que Félix Azaki nommé a obetakara mais si ko hermo charge bolinga boko la président Eli bo kangaye na mo infraction o asangala non Moussa l'aura désiré Kabila lobaki toko ko sangala na diable kaka poto le livrer Congo Mobutu lobaki s'il faut aller kolukata ba sorcier pour la délivrance ya grand Zaïre naé a osala yango et pourquoi pas président Eli Martin Fayulu Madidi na Fumuzitu bango pe batambola ba ligne ona soki eza malamu ndeko nanga soki moninga sali malamu landa makona e Moussa l'aura désiré Kabila yakila ba Rwandais mais il a repoussé aussi les Rwandais batu ba bundaki. Le qu'on a comprendre était diplomatie à président Eli. Azate égal à Moselle l'aura désiré Kabila. Mais océan zolo balabilo la part à président Eli. Na part à Congo, na part à Lamuka. Azam moko otozo bunde tumba aligné moko la président Eli. Na lobby c'est le temps. Tout s'est soulevé. Article 64 ça musa nango. C'est quoi bozo zela ponane. To bunda ndeko nanga. Congo manye sekalo sozali. Tu as le droit ya ko défendre mboka na yo. Ko maudire yango te. Pour maudire Congo te nazoka bato musoa makamba Congo etali biso te bato na ba distraire biso etalion de kolanga parce que ramwana et kati Martin Fayulu Madidi te et kati Fumuzitu te kati Félix te ezo kata ngana yo bazo yiba ngana yo nana na Félix la kibasa parce que bato IDPS ba lebeza copie ya président de la République président la bango IDPS c'est quoi ngana yo to ko revendiquer ba droite ya ram 50 na oche balango 100 na oche ramalango rama uti wapi cop moko boye escroquerie moko boye ya kibasa na chilombo na bato na bango bayaki po balia au congolais movai na supportango kibasa lobi rame kolongwa te lelo zo continuer po yo peuple la lipongi olia makola soso na bula soso poulet be lipa be Moselle l'aura désiré Kabila qui la kanga journée yango le kita tango liva zu yango bebisi yango mais zaki soko lango babenga ki kanga journée poani po ndenge kaka Kabila saila ki yango a comprendre que ba peuple congolais ba lanzala na chamo masangu na chango la ba protéines so mutalango et bétonné alali kanga journée mais olive tango zu yango a bebisi kanga journée a condition yango et comme il y a pour attente donc on se mona que mutula mutazo na idéologie na et pas moni que congolais vous êtes les lâches moi excusez-moi Mutula mutazo yaka ko sangala ba Congomani pour comprendre que si on a boki nkona na ngamoko boy congolais na intimidé congolais a eu peur mais aujourd'hui congolais to longo la peur les 13 to bima i deux personnes bo sali face bo moni kala loto ke lotika na ngambo la bilepe bo utika to ko lata esprit ya bakabili to ko lata yango po bango ba tumba bino biso peuple to ko ba bakabili mais to ko sala kabila te mais to kolata na esprit na bango po yango de ezanga biso po biso batala muka tozoya na bonzambe to lobi to tonga mboka la biso la ndenge ya bien to boy ben descend président Elias Osambela alobi nzamba lingi boyete biso siko tozui conquête à Josué nzamba wana pesi biso puissance po to aider président Eli to komina ye ba Miriam to chema boko la biso ya ko lemba te soki bilo bokanisa ki ke boko zoye te oseya kufaki te oseya nzamba pemisaki abela watala buzo bani bilo bonga bosala nzinga nzinga ya mopona mi nzambe ange puissant de l'Éternel ayeko yebisa bino ke eloko moko yesala te est-ce que boyoki yango te est-ce que président il a sangana Kabila
est-ce que lamuke panzani c'est quoi bokoloba nini chaîne de la libération yango bolanda yango mais marche les 13 peuple tout aux a concernés congolais tout aux a concernés nous ne sommes pas tribal mais ceux qui baillé le quoi bango pe balobi ba obima les 13 ba okaba bambongo na bango ceux qui ba tie mutu bino bala ba wewa boye ko sala buzoba la bino bo meki bobo sani passion bokimi banzala bo meki association des malfaiteurs ba assassin IDPS bo meki biso peuple to ko lata ba kabili to tumba bino po bino bobanga kabila kabila lokwa zikisa bino tumba bino tala bino la bosali ba liena kabila kabila lokwa panza bino azala ko boma bino bino na bobangi kabila lokola biso lamuka biso peuple tozolo bala bino tolingi kimia to sangala biso nyoso po souffrance eza ya biso nyoso bozo lia bien te misale ezali te makambo nyoso ya mabe mais bazo latisa bino molimo mabe po bobomaka bandeko la bino bino bolobi les 13 bon contrecarré merci total sabilo ke bona pouvoir te total sabilo ke pouvoir eze panzambe il faut peuple récupérer pouvoir naé pour appeler ça to azana bandeko balandi Congo nous appartient c'est notre pays. Nous avons le droit ya kobundela yango. To sala ba Jeanne d'Arc mboka la biso. To bunda bande kolanga. To tikela le somo tout tenté. Congo est envahi. Notre pays est occupé. Tout le monde le sait. Personne n'a bungi histoire à Congo. Ata mwana lobi ngena maternité na héros. Ayebi ke na mboka passe, na mboka souffrance. Nzambe poni otinda ngata la Canada te, poni otinda ngata na France te. Mwana leli po abotami na Congo. Mais mboka na eza riche. Ma moni kaka mulunge oye ko sentir abi fallait que les français OK français aza ko envier mboka langa azo boya ngana otozala ini po ebike moyeto se développer zate na kata unité to koyokana yango to yebisi baluba tozala bilo binemité boza étranger te vous êtes des congolais nyoso ezoleka boyebike votre frère vous a trahi boya tozala ensemble to bengana ba impérialiste to bengana ba occidentaux to benga na assassin na biso o bazo nuire minéraux na biso plus de 63 minéraux peuple a sous pauvre bilo bo CP nango botangela combien de bateaux IDPS bazu misala soki ezaka ba checouleur ba uti potote combien de bateaux IDPS ba pesa bilo misala tile lo ba pesa bilo ka espoir ya ko telema na santé ya ko telema na santé combien de peuple IDPS nyongo kuto ezali ya bateau bosala musala ba futa bilote tile lo bo lela pourquoi bozo boya to sangala il faut zala ndoki de konanga pona ni baloki bino boye nani aloki bino nani azosala bino mabe bo se trahir bino moko yango ngala bengi bino na unité yango na bengi bino vous avez le droit à marche les 13 boya ba kongoma nyos to repousser bangona mais soki boye tamuso eza guerre civile po to mama boko pambate to kozwaka méthode na bino ndenge boya ki mitakala ndenge boya ki na ba machette ndenge bomela ki ba lotoko ndenge bomela ki ba bangi biso pe to récupérer ka libanga na makolo ya Goliath biso tokoyaka na lance et komitango ya Congo ezala libéré. Merci encore une fois la bilono so balandi ndenge kana lobaki makambo yango wana to analyser to mona ndenge nini to kotambola mais bana membre ko benga et ko sala moi bien parce que il faut to kinembangu na mbandaka pona ko sala kaka ndenge ezalaka. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Missap électrique. Merci na Pape J directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Miso Bangai. Merci encore une fois na Juka M na Flansa, ba mama ya moto mojali moto mozimamite Fondation Océan du Congo en avant, tozu moi pause suite à matanga, mais to kotambola gande to lobaki na tous les 4 districts après to kota sensibilisation la biso bomo mo salopambate esengeli mwinda epela biso na bansenya na ba élève toza na marche na biso to kosala na mikolo mizali ko ya po ete toni alongwa na sika en tout cas il faut ba démission malgré Félix akokana ba remaniement na ye a changé alongola ngobila bazo promettre bemba za la première ministre wane tali biso te biloko le bango ba osala balia la bango avant po to yebi to katango à la 2021 avant to ba bonne année to yebi belé ba okima na mboka o 2023 biso nde to ko cha président na biso to ko cha président na biso élection ko salama après président la biso azui transition après abongisi élection wana ngam na yebisi bino
bolinga te et ko sala mabongo à moins nzambe azamuta lokuta. Merci encore une fois na mama Jawa, assalamu alaikum, bon rétablissement la ba mizimalanga. Na mama Dja pe assalamu alaikum la ba mizimalanga nyoso. Merci na ndebo benga tous ensemble ba prière et ko bakande ko koba. Merci na ba kongo manyoso na lobi na mona Australie, papa Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna, vraiment na papa langa G3. Merci na maman langa Adolo. Ah maman, super wax on s'est fier awa. Anita Babé, aux yeux rivales, hein? Maman Dolo, a une force, ce bazongue suisse, merci la banane des Alandou, vraiment na obozo sala, na bien anniversaire à ma mère Zaki Lobby, mais tout de suite, l'isolo ba patriage to robeta yango. Merci na bakoko Lumumba, na ebike, bango bazaka na ngai longo. En tout cas bano kito, matanga ne peksenga poto kutana bino, que vive la République démocratique du Congo, que vive mon beau pays, c'est la guerre ou rien. Parce que balobi la biso, celui qui veut la paix prépare la guerre. On veut la paix dans toute étendue à la République démocratique du Congo. Et voilà, la guerre est commencée. Pédio.